Alors, bandeko, tu as vu nos partout, Bozali. Bomoni, pardon, Bomoni, Moutoukane, nous avons na capitale. Bazo Seka, Bazo Pekisa été. Soki, Batuba Koufi, Neba Bandi Koloba. Mais pour l'instant, Ndengaza Kotambula, moyen ba qui paye ezate. Voilà. Alors, bandeko. Toza kolakisa sikoyo cadre ya IDPS à reconnaître que pouvoir est dans IDPS. Vraiment na sepeli. À reconnaître que pouvoir est dans jamais na IDPS. Toyo kaye, bon to chaba commentaire. La réponse globale que je donne aux gens, ce n'est pas l'IDPS qui est au pouvoir au Congo. Les gens doivent mettre ça en tête. Ce n'est pas l'IDPS, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas les programmes de Tshisekedi, du gouvernement de Tshisekedi, ce n'est pas les projets de société de Tshisekedi qui est en train d'être appliqué au Congo, dans le pouvoir actuel. C'est autre chose qui est en train d'être appliqué. Les gens qui dirigent aujourd'hui les pays, qui disent « Ah, l'IDPS est au pouvoir ». Monsieur le journaliste, si l'IDPS était au pouvoir, moi, Maman Kilembe, je devais être dans ce pouvoir-là et au plus haut sommet, dans des grandes fonctions. Très bien. Ceux qui dépassent au pouvoir, Maman Kilembe serait au pouvoir dans l'instance de l'Écolopé. Il y a pas de grande décision, il y a beaucoup. Maman Kilembe n'est pas au pouvoir, l'IDPS n'est pas au pouvoir au Congo, je vous dis. Parce que quand nous avons travaillé l'IDPS avec Tshisekedi, on a fait des grandes choses. Un jour, si vous passez là-bas, nous vous donnerons les programmes du gouvernement que nous avons élaborés, nous, avec Etienne Tshisekedi, avec Moubake et d'autres qui sont déjà partis. Ce n'est pas ce qu'on applique là-bas, au sommet de notre pays. Je vous donne, d'ailleurs, je n'entre pas dans les programmes, dans ce que nous avons conçu comme programme. Nous prenons seulement la forme. Regarde ceux qui sont aujourd'hui avec l'actuel président. Les fils de notre président. Ce n'est pas les gens qui ont travaillé avec Tshisekedi. Et la majeure partie, ce sont des gens qui étaient anti-Tshisekedi. Na pouvoir, oh, il y a les lots. Anti-Tshisekedi. Mais regarde, à l'Assemblée nationale, c'est mon frère Mbosso, parce que c'est mon frère. Il m'a fait beaucoup de bien dans ma vie. Ah bon? Ah oui, il m'a fait beaucoup de bien. Mbosso m'a fait beaucoup de bien. Il est aujourd'hui allié de notre vice-président. Avec Tshisekedi, ça ne devait pas être comme ça. Même de Lambert, le plus grand profanateur du nom de Tshisekedi. Ceux qui sont là-bas, tous, je ne cite que ces deux grands noms. Bandeko. Nalobaka Bokope Sanga raison. Bakope Sanga raison. Basalilinga be monsieur Bele ya kofinganga. Ba pesi batu ba mbongo ba bebisa personnalité nanga. Mais ndeka naloba ike nako gagner kaka. Parce que nga na banako yebisa bino vérité nalobi soki Chilombo a sali quelque chose. C'est que nous avons passé à Mkongote. Chilombo a causé rien parce qu'il n'a yebi pour que la zone bande.
Et j'ai bel et bien précisé que pouvoir est à IDPS. Parce que IDPS a gagné dans l'élection. IDPS peut à côté de gagner dans RDCT. Parce qu'un vrai Congolais, je suis clair, un vrai Congolais a voté Mouloubate. Et ça peut citer dans sa contribution, mais c'est comme ça dans RDC. Parce que yebani ke mutu azana tribalisme makasi ezali Moulouba. Donc un Congolais, même bakanye miso, a voté Mouloubate. Il y en a un qui ce qui Tshilombo lekaki, c'est que ça pouvoir il y a Simbisiye. Mais dans les colons, il y a président Zali. Mais il y a beaucoup de président. Finganga, Baloba, Obakwa Koloba. Henri Magie Aye. Henri Magie, on a un petit quartier na Bakini. Kabila Tindi Kende Koloba. Kabila Tindi qui est? Henri Magie Aye a lobby clair. Que pouvoir est un cash, est un IDPS. IDPS a tikalaka ko gagner te. IDPS tango bandaka ezaka ya baluba te. IDPS tango bandaka ezaka ya ba Congo na bato ba dundu. Bango mutu aki na IDPS. Parce que bato Équateur bazalaki na impère. Alors, kin baluba ba yi combien? Pour bango baza na majorité na IDPS. Ce que je vois, maman Kassavou, banani, basita, parce que belé ba Congo, bango tout basé na IDPS. Pourquoi basé na IDPS? Parce que Rwanda au la partie parti IDPS avec Mobutu. Bolinga ba vérité te. Alors, si koyo balu bata ba Monique et Tiet Sekedi a vidé batunaye entourage bazaki na yango, atikali yemoko ba considérer IDPS ya baluba. Alors, tant que vous considérez IDPS Yabalouba, pourquoi vous ne gagnez jamais l'élection dans la RDC? Jamais vous gagnez l'élection dans la RDC Moulouba. Vous avez l'effort, vous avez président, vous avez président pour l'année. Parce que c'est un président. Alors, maman Oyo a un cadre à IDPS. C'est-à-dire, Moutounion so ya IDPS a yébié. Cadre tout ya IDPS a yébi maman Oyo. Et maman Oyo a confirmé ngo. Abi programme Oyo bisoto elaboraka. Yango te bazo sa la kuna. Pe bato bantouré ye na IDPS bazalaka na bangote. Donc pouvoir soki ezalaki ya IDPS alubine nga na sommet. Mais le coup nga na sommet te eza pouvoir ya IDPS te. Parce que Kabila loba na ye Tshilombo. Namona bata IDPS te parce que pouvoir to peso eza IDPS te. Kabila zala clair pa na ye. Mais Moulouba Lukola Bakatange besoin déjà pouvoir, Bakongo besoin déjà pouvoir, Moulouba pe lingi ki bon mon a eu pouvoir, bien que ça qui moyibi, mais tout chaka kambamba. Mais la vérité finit par triompher. Balaki sibino ke, ezaka ngote, naza ko expliquer bino l'air nyos bandi ko na biso baluba. Bozonga na cannabis. Parce que pouvoir ça na boko na bino te. Tshisekedi akoko lo belo ko mokote ayebi bien que mais, tala, asala yoni. 3 ans bilan négatif. Ate loko, ate bilan ça consommer. Pourquoi? Parce que pouvoir est ayété. Bofini biso awa. Toko mesana. Boko mesana. Tobil kamote, toko mesana. Mais ngana lobaki Tshilombo akotika la kako sa elokote. Yango monike kuna baza ko respecter Tshilombo na Rwandais. Asala na ye même 10 ans, même 15 ans. Comme ça, un vrai politicien congolais va se fatiguer. Tant qu'on va fatiguer, donc, pour la communauté internationale, pour la Batouana Mosusu, va préférer qu'il va Tshilombo, le coup tous les habits comme ça, va signer un contrat, signer un contrat et belé. Andi va belé. Comme ça, bino, tant va paya. Papa Mikanda, ils ont la signature, il y a Nekonabino, président congolais. Il y a un biloko nyos bo sala kana, o ba marche, o ba nini, et ça servi à rien. Parce que pour na mundele, bino bengaki Kabila mupaya.
bozui sikoyo mutu na bino ya congolais botie. Est-ce que vous avez manifesté pourquoi? Pourquoi vous avez discuté? Mundele, pourquoi vous avez discuté? Exact. Donc sikoyo toko tie la bino lisusu et logo ozo la examino ke bo gagner la binote. Donc ngai nazo fongola ka bino pour la examino ke tala awa bo gagner la binote. Le kola bo gagner la binote. Bo longwa kuna. Ti bo kumisa ka chilo bo chilo bozala tina la binote. Chilo bozala tina baluba te. Bo kumisa bino baluba chilo bozala tina la binote. Atamuke. Parce que pouvoir na ye azoko pona IDPST. Pouvoir na ye sale fort ye moko. Kabundi ya yebiango ba conseiller ba yebiango yango na ba conseiller ba sala o balingi. Parce que ba conseiller ba bi ke pouvoir za wa IDPST. Mais bino bo ba ndenge nini pouvoir eza IDPST. Pouvoir eza ya pouvoir eza na maboko ya cash. Alors cash eza nani? Bolanda. Fa toye biso bai tokunda nayo iviva nayo ti nengo tika biso to tika ko zo pouvoir. Mais yeba que depuis okenda to zo pouvoir biso ba originaire, c'est-à-dire ba auto kunda penalty ya solo oyo yebi ti lelo papa to zo se retrouver te. Nakati na biso ba licencié bazali, nakati na biso ba gradué bazali, nakati na biso na ba ope batanga te bazali parce que lite ezaki ya batu nyonso tout po mutu na mutu se retrouver selon catégorie na ye ya niveau d'étude. Mais depuis okenda papa, si lelo mona neto yebo ezaki prévu to ya lobby tango basalaki inauguration na yo ya mosole ezaki prévu to ya lobby bamoni ba vrai o balingaki ba ya lobby poto yo tika maloba ekartaki biso ba isolé biso nyonso wana po ete oye be réalité ezolekana te naza na maloba ebele na koloba te nene toyebo natangi kombo ya motu te nayekaka na rapport nanga kopesa yo likambo mosusu tozozengeza te ezaka ke sokola parti na biso yo moko yo nde oyebi baoyo batikali na kati ya bitumba na yo baoyo bapengwe bakei mosika bitumba na yo bomela biso bango papa nalobi bien bomela biso bango parce que tokonyokwama boye te pouvoir ekoma nango ya bato moko boye o bauta soki wapi ntango yo ozalaka toyebi ke obanda obunda obanda oke libanda mboka mais lelo pouvoir ekoma kaka o baye soki wapi babimeli soki wapi soki na kinkwadi soki na mboka nini baye basakampare na pouvoir yango biso tomoni so toki oyebisa bato batrouve solution te toyepa na yo parce que yo oza déjà mokishi les grands mokishi eza yo bendela biso bato wana moko kaka ndenge na lobi oza sphinx ozalaki moto ozalaki juste bato ebele bandimela pouvoir no parce que ozalaki juste na lite na yo yango tolobi bomela biso bango mpo batika place bato oyo biso toza na esprit na yo tokontinue kosalela yo ti na ti toza kutu na opposition parce que mpo na ngai namona teke toza na pouvoir toza na opposition tokorejoindre pouvoir jour oyo le peuple d'abord ekozala accompli parce que pour le moment le peuple d'abord ekomisami nano bandeko bomoni ke baluba bazosouffrir baluba oyo kosala idolâtrie bazolanda tala basali stilo Tshisekedi Etienne Tshisekedi mausolée Etienne Tshisekedi asani mpona ni mboka bakumisaka bato basala na bango rien bakumisaka bato oyo basala na bango rien Lumumba akufi na 61 soki 65 66 babimisi ye héros national sikoyo ti Etienne Tshisekedi azaki complicité na Mobutu ya kuboma batu yo baosala ba mausolée ya mamingi bandeko eza mawa alors biloko nazolakisa bino ezolakisa déjà baluba balobi to bamoni déjà que ça ne va pas donc ezolakisa que pouvoir eza ya bango te mais bango bakangi kaka nous avons lutté 37 ans nous avons lutté bon lutté pas mais 37 ans lutté na banani oh impatient bat bazolo bala bino ke bo sali rien mais bino bolinga ka boloba ki bo sali quelque chose nzambe na ngai alors siko tozwa nani tika tozwa nano ndeko oyo yepa confirmer ki ke pouvoir eza ya koyiba
Le coup là, il pas confirmé que pouvoir. Peuple a gagné élection. Les loyaux, moi Mboka Félix Tshisekedi a gagné élection. Bokoki kosangana te na bosenga balimboka pona ko sauver baibali ko kufa bututo moi mama Eva Zaiba. Tokoki kosangana te na kati ya corruption, na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption mboka ekobeba ezali potopoto ye moko Félix alobaki. Toza bomoko, mutu ya kolonga na bomoko komo na enani likama. Akozwa likama ekozongela ye moko. Alobaki bolimbisaka nasalaki ba erreur. Nazalaki kolala pongi esalaki nga, me azala nuka na kati ya pongi. Yamana tolobi na ye alamuka. Pouvoir oyo azondima wana ezali cadeau empoisonné. Yo mutu ozwi toza même pas na mawa na soni yo moko ke nazwi na nga 15% po balakisaki ye baresultat. Balobi tala ozwaki ka 15%. Kutu shadari ya lekio, me tokotia yo wana po yo garantir ba intérêt ya continuité na biso. Azwi andimi. Yamana ozoyoka bana bazoyemba Félix ateki mboka. Pona pouvoir na ye moko. Ekosimba te. Meme na nzango balobaka ngala moyibi ezala na suka te. Maintenant que pouvoir eza na maboko ya peuple toloba bongo. MLC décidé ainsi que ma parti politique nyonso oyo ezo constitué lamuka bakoki kozala prêt ya kotravailler na gouvernement oyo ya Félix Tshisekedi. Nasi na répondre yo ke tokoki kotravailler na kati ya corruption te, na kati ya inéquité te. Soki ezalaka mpona pouvoir bomonaki biso na réunion ya Senko, le MLC avait dit tokoparticipe na pouvoir wana te. Nanga azalaki kolela koma premier ministre ya Kabila. Félix te babandaki na nani na balibangati IDPS baye kozwa nani Chibala IDPS. MLC alobaki partout tolingi ba élection, alors les bonnes élections. Voilà. Na bandi bande kunanga ya baluba binuto landanga. Mama wana uti koleka aza cadre munene na gouvernement ya Chilombo. Mais a confirmé que Chilombo gagnaka na été, a gagné 15%, balaki sakaye, Shadari mtaganyaka, tout ça. La vérité bakankangote. Okocha mwinda jamais na se mbeto, bon ba mona teke mwinde zakuna. Ekomona na kaka. Alors pourquoi les balouba vous ne comprenez rien? Pourquoi vous êtes esclaves ya mensonge, ba esclaves ya diable? Ndekunangai. Alors sikoyo nakochila bino lisusu mutoyo Kabila atindaka. Mais avant la bino mutoyo Kabila atindaka, to chaka nanu kama mkeyo loko. Bomoni kili nege koma me bacheli bino balekisi bino bansafu bozo lukaka awa tala kuna ndenge ezo pola tala ndenge kuna ezo tula nango o bino bozo lukana poto awa neti badiama ndeko bomoni kisasa nege koma ça passe, hein? Alors, toute la personne. Oh.
Alors wana esalami lelo na Kinshasa. Donc bato bazo continuer à kufa na ba accident. Wana esalami lelo. Mususu lisusu yali yango. Motala so. Bobe na longoli yango eza mulai kolela mikolo nyonso ka kolela wana pe eza mulai parce que ezolakisa na bato bakufi mais bato mosusu bakosupporte yango te yango na longoli yango totala oyo. Bandeko ya mawa sozo tala kini vraiment pas toujours un problème. Angalia vile watu wanasemaka hivyo utatoa Kasai partout tutafika mnivo kanishi hapa. Angalia population atasemaka huko ni Mulwena tuko Mulwena vraiment tunalomba assistance yenu vraiment ba autorité vraiment tuko vraiment envahi atuyue ni juste masho inatoka vraiment ku Kasai vraiment voilà wote wandugu yetu vraiment kule wanatoka vraiment tuko inonde mkatanga atuyue kule tutafika vraiment tunalomba assistance ya autorité vraiment sinon c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, muone vile kama vile vinafika atuyue tunaomba assistance yenu vraiment amwangalie na pa kufinyanga panapita autorité wetu assiste ko sana s'il vous plaît c'est compliqué. Humu ni Mulwena hapa mtetora Bukama commune ya Lwena. Mavalizi hapo ni masakoshi, mavalizi hapo ni vikwembe. Vraiment ni mambo ya nguvu sana. Vraiment ni mambo ya nguvu. Vraiment. Jo le peuple d'abord, ituko nayo hapa. Jo le peuple d'abord. Atuyuwe vya kufuata tena. Vraiment na manyumba yenyewe naisha. Yote vinaisha, hakuna tena manyumba. Atuyuwe wanakala kwa mapa yote mumanyashi. Vraiment atuyuwe. Na ba minere wenye kufunza masomo wafunze tena. Atuyuwe mwewe ye muone ba autorité mtosite vraiment. Na shida tena ya kusema. Oh vraiment c'est triste. C'est trop triste vraiment. Hii njia moja parce que alors bandeko obaza koyoka ça va. Obazoyoka ça va. Bandeko partout na bozoyoka ba problème. Voilà bandeko na ngai. En ma qualité de président de la République,
Je sers le retard et tout. Merci. Nabo dans le commentaire, hein. Nabo dans commentaire. Bato bazo sepela na kolia ba mususu bazana pasi bazana bango bon anataka tout chelo voilà. Papa, tu manges quoi? Moulouba. Il mange le fait du manioc. Le fait du manioc avec le poulet. Moulouba azolia pondu na nini na kini asepeli nakasoka zaleki nakasayi kuna ndema wa mingi nde azolia te ndenge baninga musu kuna baza kuna bazolia te. Alors bandeko nanga baluba siko tokola na kola kisano mutu oyo confirma ke mutu na bino aganya na yete. Mutu na bino aganya na yete. Na yebite soki eke wapi mais sinon te nazaki nango awa soki ye ya mbalo bokondi ba yete yeyo donc c'est pas la peine. Merci. On a quoi savoir? La chose c'est la vérité. Félix n'a jamais été élu. Félix n'a jamais été élu. Chadar il avait battu. Na aucun na musique te banane, je parle que des deux candidats na biso o biso dotier président de la République, na auto taki candidat président de la République. Na okota na COP baninga mususu te. Je reste na COP na biso FCC. Donc Chadar il avait battu Félix dans l'élection. Avait battu Félix. Souvent comment président de l'époque Félix était quand même dans le deuxième bord na biso candidat na biso FCC. Candidat bis. Candidat ça bato wala ndo. Non, candidat na biso bis. Félix s'est présenté sur la liste de l'UDPS quand même. Azali candidat na biso bis. Candidat na biso FCC bis. Chadar bon, Chadar mususu, moi bitumbero bima, moi guerre, moi désordre. Félix donc Chadar il avait plus de voix que Félix. Plus de voix que Félix. Et Fayou l'avait. Mais toi regarde la logique de la souka. Non mais yo te pas résultat, il y a ça biso. Na la tigale na COP na biso FCC. Il y a ça biso, COP na biso FCC cash. Pour FCC cash ya COP na biso. FCC cash Kabila Mutasala. FCC cash Kabila Mutasala. Si je comprends bien, Chadar a lié Félix na bavoie. Donc Kabila a contrôlé la CENI. C'est Kabila qui a ordonné à Nanga de publier Félix alors. Na COP na c'est déjà COP à l'État congolais. Na la zotikala. Va jusqu'au bout de ta logique. Chadari a été élu plus que Félix. Kabila a décidé à comme ça Félix président de la République. C'est un syllogisme correct. Donc Kabila pouvait dire à Nanga proclamer Félix parce que c'est Nanga qui a proclamé Félix. Ce qu'on a organisé une mission Moussoussou où on va parler de l'État congolais. Voilà tout le basco mambouli car la carte c'est l'État congolais. Mais mission où les apôtres le mambo FCC cash. Donc na otika la où est FCC cash. Na zobeta li solo ya mukonzi ya FCC cash. Pour FCC cash. Coalition FCC cash. Et à la mukonzi moko Joseph Kabila Kabangi. C'est lui le chef de la majorité. Le président de la République est le chef de l'institution ou l'institution chef de l'État. Donc Félix a l'étiquette, tu vas l'étiquette, la raison alors. C'est Kabila qui décide, c'est lui le chef de la majorité. Attends les États-Unis. Trump appartient à un parti, non? Les partis républicains. Trump a contre un parti républicain. Voilà. Alors, Bandeko, awa soko comprendre te. Awa soko comprendre te ndeko nangai c'est que tu yebite soko zandani. Parce que muto yaza muto FCC. Alobi bien cash na FCC Ezaya Kabila. Cash na FCC Ezaya Kabila. Azolo bila kutu IDPST. Alors siko yo Chilombo azali na cash. Alors il faut alanda ba décision ya Kabila. Parce que muto yaza mokonzi ya FCC na cash Ezaya Kabila. Mes frères, bien-aimés, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est clair. Bango bazoko loba yo muluba ozo benga mtu président ozo mona vrai que azo sale le côté parce que asa présidenté. Mama wana cadre IDPS. Ayebi Tshisekedi ayebi batu tout ya IDPS pe ba yebi. Abi pouvoir za na bona bisoté. Parce que au départ a sepelaka ayeba gate.
mais siko tango afandi bia pouvoir oyo ezala maboko ya biso te. Mais yo moluba oza ko insister ka ezala maboko ya biso. Kabila omema bino tina suka. Tshilombo azala ba chance belé asala 10 ans. Azala ngwe belé asala 10 ans. Parce que azo travailler pour na ba Rwandais na ba bikolo mususu. Kabila le père alingi ko travailler pour na intérêt ya mboka kenda wapi ba boma ye. Voilà ba ndeko to suki wa na Nzambe. Pona ko salela Congo pe ba Congolais. Toye pona ko yiba mboko te ko boma yango te. D'ailleurs eloko ko bomeza susu te po ese kufa. Alors ba ndeko Nzambe apambola bino. C'est vrai que na ringa ko sala vidéo te. Mais na sali yango to na moni mama wana na zape na bilo mususu apona chame na chete mais na nika boyoka mama oyo aza cadre ya IDPS à reconnaître yango que pouvoir ezalaka na maboko ya IDPS te. Voilà. Pouvoir ce que ezalaka na maboko ya IDPS te ezalaka na maboko ya ba occupant. C'est triste. C'est triste bande kolangani. Donc à reconnaître que pouvoir ezalaka na maboko ya ba occupant, c'est que Etienne Tshilombo a travaillé et Etienne Tshilombo. Comment on dit? Félix Tshilombo a travaillé na compte ya ba occupant. Nzambe azolo kumu. Merci, à la prochaine occasion.